Merci ndeko topesi mbote na bandeko banso bazali nzinga ya radio Lisolo. Tozali kokoba ndenge papa uti kopesa introduction munene na article na makambo oyo sale moto mwindo pasi ezali code noir et comme remanié na bandenge nyonso. Donc lobi totelemaki na esika ya spirituel, c'est-à-dire que ndenge avant au banda ko dominer mutu, il faut spirituellement au zoyer contrôle. Alors contrôle oyo bazwaki mokili mobimba e bandaki na église. Église chrétienne, toloba catholique ezali koloba universel e bandaki likambo wana e yeko koma ba mususu ba église mususu mpe oyo tozali na yango chrétienne oyo ezali kaka kobina danse moko na cadre ya kodomine ba peuple. Donc yango wana tokomaki donc na article ya 8 déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contacter à l'avenir aucun mariage valable, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions et que nous voulons être tenus et réputés, tenons et réputons pour vrai concubinage. Donc makambo yo mbutamuntu awuti koloba ezali na article, c'est-à-dire que bonzambe ezalaki na kati ya mangomba wana nyonso te. Mangomba wana ndenge tolobaki utaki na likambo bazali ko benga Pax Romana. Pax Romana ezali nini? Ezali paix, traité de paix moko oyo et salemaka avant Jésus-Christ aux alentours de 200-220 avant Jésus-Christ. Mpoete bakoka ko stabiliser empire romain. Empire romain ezalaki ko zwa batak ya empire oyo ba dominaki notamment ba égyptien, ba nubien na batu mususu. Alors pour éviter que batu wana baya ko attaquer le sous l'empire romain, ba empereur ya tango wana ba décider basala likambo moko ba bengi ecclesia. Ecclesia wana ezalaki na kati ya bokoko na bango oyo bazalaki kokende kotelema na Mont Olympe kuna na Grèce antique. Kuna nde bazé ko sangisa makanisi et puis de fil à aiguille likambo wana ye mpote bazwa kimia tout autour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire pendant l'Égypte, l'Italie, Portugal, la Grèce, ti bamboka nyonso wana oyo eza pembeni ba Israël oyo ya sikoyo da Babylonie na nani nyonso wana Babylonite pardon Phénicie oyo ezali pembeni wana. Donc, basale Pax Romane. Donc, Pax Romane, ezalaki religion te, ezalaki te ke batu ba kende sambela, ezalaki mpona ba dissuader batu ba zala kimia, ba attaquer église, ba attaquer empire romain te. Alors, maintenant, ayé ko se transformer beaucoup plus tard, après conseil à Nicée, ba makambu mususu, ayé ko bakisa manakati kuna, ayé ko bota, ce qu'on appelle l'église catholique. En fait, l'église universelle, c'est pour acheter la paix. Or, ba yeko constater que bateau, oyo mususu bazali bateau mwindu, bazali très spirituellement avancé. Bon, pona bateau bazali avancé, pona kozwa ide na bango, ko contrôler bango, to sala ndenge nini. Nde église yeko botama na système ya confession, parce que muto aza spirituel, même pasteur akoyeba kokota kati na ete. Mais ce qui a bandi ko loba, lera ko loba, ako bimisa. Voilà la naissance ya ba service secret oyo botamaki ndenge mbotamuntu awuti ko loba. Alors, mpona ko contre idéologie ya bato mwindu oyo bayebi bonzambe, bavanda kana nzambe, il fallait ba contrôler idéologie wana na système moko mécanisme moko idéologique. Donc soki kozo sala bitumba, soki mtu azala munduki, yopesa na munduki mususu. Soka ye na idée, yope mema idée. Donc, baye ko combattre, baye ko soit l'Africain qui était spirituellement avancé, baye ko contrôler na système wana. Et puis, l'église, éducation, basalaye ko s'adresser mingi na bana, les jeunes, les esprits jeunes. Mpo ete ba récupérer, ba accaparer bango. Mpo ba koyebisa bango makambo. Parce que pensa na besoin ya bana omsusu te. Mais le même système continue aujourd'hui. Okoyoka ba immigrant, bazana poto,
bakoloba na bino oui d'accord mais bino boza ba immigré à première génération toza plus na besoin ya bana ya deuxième génération mateya bakoteya bana na ba école batata na ba mama boza na poto botala likambo wana malamu. Alors donc elingi koloba ke on a besoin de jeunes mpona komeka ko maîtriser bango, ko yebisa bango makambo oyo bakoki kosala. Ce qu'on appelle lavage de cerveau. Ba makambo ezali ebele na esika wana mpona komona ndenge ni bazali ko laver batu ba cerveau, ba créer ba internat na ba différentes écoles partout. Alors bana baza kokende batiki baboti na bango bake kuna mpona ntina na l'école bake ko vanda kuna na internat. C'était une façon de laver ba cerveau pour servir des serviteurs oyo bako servir non seulement la Rome antique mais l'empire romain oyo ezana a besoin ya économie na matière première oyo bako zwa soko tali batu nyonso oyo bakonzi Afrique mobimba après l'indépendance, les indépendances des années 60, tous ou presque sont catholiques. Pona nini? Et puis soko landi bien na kotala bien na kati kuna bango nyonso balekaki na bekole ya basango wana ezali bana balekaki na ba mission to bana balekaki na ba séminaire to boite bazwaki formation. Le cas du Congo, Kassavou lui-même le premier président azalaki séminariste. Hein? Bomoni makambo ya salaki na Congo. Toye Kolanda, le deuxième président, le troisième, ainsi de suite. Donc, batunyon so bazwa éducation wana. C'est pour montrer que contrôle ezalaki vraiment un contrôle systématique na ndenge ya kotala bato komoni sabango ndenge nini makambo ezali kokende. Sika watu komi lisusu na batu ya Monique. Oh Monique soki Monique awa toza koyoka basango kuna balobi ba regrouper ba jeune balobi projet moko ezali 2053. Donc nyonso wana ce sont des plans pour prendre contrôle ya mutu mwindu mentalement. Ceux qui basent du contrôle non mentalement, européen bango ba richesse nyonso zanango. Alors, bazako dominer biso. Monique par exemple 2053, c'est-à-dire que d'ici il y a encore 40 ans Monique azala kuna. Donc batu mwindu ya Congo basali incapable ya kozwa solution ya ba problème na bango. Jusqu'à 40 ans vous devez vous faire aider. Mais soyons sérieux congolais la muka. Donc le contrôle de l'esprit Ndenge l'Obama qui c'est vrai mbotamuntu lobby dans chaque église la difficulté ezali banini mais on ne présente que le bon côté des églises mais présenter les mauvais côtés. Dans chaque église il y a des bibites comme on dit ici na mboka oyo tozali awa boye na Canada bango batika église basala ce qu'on appelle la révolution tranquille les années bato bakene sunda wanzambe te mais naza ko prêcher te bato bakene nda wanzambe te mais non. Il faut batuba yeba batala ndenge nini tu composer na réalité spirituelle. Réalité spirituelle yango wana mutu ememaka mutu. On dirait ezali schéma moko bo squelette. Basali ce que spirituellement tu es au point. Alors tu peux maintenant construire biloko nyonso ko sala parce que avant tongandako il faut réfléchir au sala plan au kati matiti au bongisa ndenge nini mais avant au kata matiti il faut somba mabele wana et avant somba mabele wana il faut za mbongo donc avant za mbongo il faut za na likanisi. Alors nyonso wana ça s'est bâti en réalité ndako batonga kango en une journée ou à une fraction de la pensée. Ce que tonginda kuna mentalement maintenant au bandi ko réaliser yango donc si qu'on a robanda boye na sombi ndaku na sombi mabele na salimbongo na sombi mabele après mabele na bandi ko tonga ainsi de suite. Donc les spirituels c'est ça. Mais ce qui est spirituel c'est ali que to komi ba paresse nous attendons tout que nzambe apitisa ba mane likolo ndenga salaki bana yuda donc ekozalate. Mais na kata ba église na biso il y a des défauts, il faut toblakisa na kati na l'église ba défaut tozenango ndenge nini en particulier l'église catholique oyo ezali supposé être eloko oyo memeli biso kamwa boumbu ya makasi koleka bato banso. Donc boumbu ezali sur le plan mental, contrôle ya mental. Soko kena Kinshasa lelo ou bien na Congo Brazza ou bien wapi, ce n'est pas rare de rencontrer des jeunes gens dans la rue qui ne font rien, qui attendent l'accomplissement des prophéties. Donc, bazo ça le côté, ou bien ils passent tout le temps à prier, et bazo y est batté qu'il faut attacher le travail
le spirituel au travail. Nzambe yemoko a créé mokili en 6 jours. Il n'a pas chômé 6 jours. Alors, biso, nous voulons être 6 jours en repos et on a une journée de travail et on veut gagner de l'argent, on veut vivre bien. Non, il faut qu'on renverse cette situation. Les bons délais à la EPA et batubake ko soit ba schéma na mutu. Après, ba kiko exécuter na misala, mpo misala et kokakotambola. Alors voilà, ba difficulté nyonso tozui mabala ezali kokufa banini. La seule chose que le Code Noir a réussi, c'est kolongola moto mwindu confiance en lui-même. Et loko wana moto mwindu azana confiance d'ailleurs à mon côté. Il ne se fait pas confiance. Par conséquent, il ne fait confiance à personne. Bana baza bandoki nakata mabota basi bakomi bandoki banoko baza bando. On soupçonne tout le monde. Alors de telle sorte que mutoaza bien Mwana Maria, Mondele, asa organisé, tika, Bana Maria. Non, c'est pas ça. Biso, balongol, biso, confiance en nous-mêmes. Mutusoka bandili kambo, olie, batomosusu, bako salisaye, mpo batonga, bonga, mata. Non. Et même plus loin. Oh, biloko mowe atika kayume lakate. Congolais. Mowe akufi. Biloko akotike ume la tendengani. Il n'y a pas d'entretien. Donc, nous sommes à balongola biso conscience. Ceux qui te suivent avion les lots qui sont à l'aéroport en Chile, tolobi banane ba okenda poto. Je pense avion retourne à moins d'une seconde. Mais na poto wa bagoya bazangi mkanda, bazangi musala, bazangi mbongo. Bagoya kuna bazako kosa bandeko. Bandeko. Nous sommes vraiment mal pris. Il faut totalement, et l'okonini memibiso, parce que ça prend partie de notre culture. Makamo nyonso oyo biso to utiko sala na vi na biso, ezala bekol to koti, ezala bisika ndenge na ndenge, oyo nyonso tozali na yango ezaya mpasi. Donc voilà, mes bases ya likambo ezali nde code noir oyo na kati ya bartik oyo tozali na yango. Ba implication nango ezali multiple. Mais ezali contrôle. Il y a esprit. 2, une fois l'esprit est contrôlé, l'homme est rendu vulnérable. L'homme comme vulnérable, il est dirigé par symbionette nazolo, bazako tambusayo à travers le monde. Et c'est ça l'homme noir. Il n'a pas confiance en lui-même. Mais ce qui totali bilo comme souso mike oyo ba performance naturelle bino bozanango ba noir bazanango. Par exemple kokima mbango bomoni ba jeux olympique elekiao bomoni box bomoni football ya équipe ou équipe ya équipe américaine union sont ndenge gagner naturellement ba disposition ezali, mais spirituellement tozane lo côté. Voici difficulté na biso yango wana. Alors na étape oyo na banzi to continuer na article. Ce qui mituna ekozalate ndi to continuer to koba à partir ya article 9 oyo naza kotanga ya code noir et ça disponible partout code noir na internet. Balobi boy, les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves ensemble, les maîtres qui les auront souffert seront chacun condamnés à une amende de 200 livres de sucre. Et s'ils sont le maître de l'esclavage de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulant outre l'amende qu'ils soient privés de l'esclavage et des enfants qu'elles ou ils ont eu, soit adjugués à l'hôpital sans jamais pouvoir à être affranchis. N'attendons toutefois pas les présents articles avoir lieu lorsque libre qui était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église la dite esclave qui sera affranchie par ses mots et les enfants rendus libres et légitimes. Oh, Bandeko. Donc, Mutumwindo, oh non, c'est naturel. 1, 2, 3, 5 bureaux, 6 bureaux. C'est pour nous déstabiliser mentalement, spirituellement, émotionnellement et vous rendre incapable à travailler. Et de cette façon-là,
baza kocontrole bino. Donc tozali kokoba ndeko papa Zambwana na zongisi nanu micro epai na yo bongo na nsima nde tokoka kokoba. À vous la parole. Merci. Eloko kwa eko bakisana likolo ya wana pona bandeko oyo bako continue kotanga yango eke bakire kie batatalabe batu bazalaki na ordre ya kosurveiller mpoke wana ya soki mwasi azali koluka aya kobala libala wana na église. Il faut ko analyser d'abord situation maritale na ye ezala teke bapara na ye mwana ya mwasi batu bapeseli ye ordre ya libala. Il faut qu'on vérifie ce qui mwasi wana azaka esclave ya nani. Maître ya mwasi wana ya esclave yende mutu akopesa permission ya lupeta ya mwana mwasi oyo. Eke mwana mwasi oyo soka azalaki esclave mobali na ye azalaki libre, peu importe. Bana nyonso mwasi oyo akobota bana na automatiquement bazali ba esclave ya maîtresse na ye ya maître ya mundele. Wana 1 2. Et ce qui mobali azalaki yakobala quelque part yo tatalabe religion. Il faut qu'on vérifie que libala wana ce qui ko permettre yango contrat ko zala signer de façon que tata wana bana wana même si azalaki libre bako zala toujours na sima ya mwasi no so azalaki libre bana wana nde enfin bakomi libre. Donc ngelo bete mwana mobali qui est papa mutu azalaka mokonzi ya famille totalement cassé ba éliminer yango et nani mtaki en charge ya ko surveiller biloka boye c'était le papa Kire, papa Labé, papa Bishop, papa Mpelo. Au cas où tata Mpelo oyo continue kotanga ba article oyo a échoué na kozanga ko renforcer ordre oyo immédiatement tata Labé oyo akozwa mbano na ye akozwa punition arbitraire et lingo ba ete bako lukele ba raison oyo kozala ete akozala na problème na difficulté na musala na yewana. Mais le kola tozo ko frôler entre spiritualité na immédiatement descente na nini kotia bandeko boza ko be na singa